Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à mi Elton Store. Oh yes, mon crime au bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so kotamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zote kama na kati Eden Store. Il va produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store. Mbote fidèle internaute ya site ya biso ya Tindika télévision ndenge toujours bomesana ko yamba biso na betando mike na bino bisika nyonso basango na biso ekutana na bino pona koya ko informer bino pona koyela bino toujours ba actualité to pe basango ya mboka na biso nazali na mwana mboka mais c'est Pati Malanga o bomesana toujours ko yamba somi ya ba congolais pona komeka kopesa bino ba mituna na biyano na bino na cadre toujours ya koyela bino ba actualité ya mboka na biso mbote mwana mboka ndeko Pati Malanga. Mbote mingi mama na ngai na ndenge opesinga lisusu opportunité ya koyamba ngai onzela wa etando ikewa yo pona koyebisa na bakongomani par rapport ya actualité ya situation sezo le kaka cha mboka bino ya mboka biso Congo ezali ngai wa bino Pati Malanga somi ya bakongolais nyonso tu nazali moko ya bakommunikateur ya lingomba ya parti babengi puna ezali allié fidèle allié naturel ya UDPS des vivants ya Kondo Etienne Tshisekedi parce que nous sommes les combattants de la liberté de la démocratie de ce pays ce qui le alternance c'est salemi alternance au bomoni le salemi et sali ba fruit ya lit au biso ba Pati Malanga to bundaki pendant longtemps des vivants ya Kondo Etienne Tshisekedi qui ne lelo et komisi biso au sommité de l'état et komisi biso au magistrature suprême yango lelo toza reconnaissant ya koyeba na ko protéger pouvoir wana pe koyeba na ko zwa contrôle na yango par rapport ya nungu bilinga oyo bayini ya Congo bidongolo miso mitema likundu baza kolinga ko pesa accès na tamu konje kolo asala ya malamu te pour ba kongomani. Mwana mboka ndeko Pati Malanga to beta moi masolo ya faire supposé vidéo sexy tap ya Jean-Marc Abunda otomoni ezali ko sala moi rage apparemment ma affaire ya ba sexy tap ngo e comment ngo loko moko e comment ngo mutu nyonso to la ka to la muki bo sexy tap ebimi to ebite to komeka kwa moi kozwa moi maloba pona yo par rapport nango. Merci beaucoup mwana mboka na koyebisa yo dossier oyo ya sexy tap ya mwana mboka président a Jean-Marc Abunda pona biso ezali non événement ça n'a aucun impact et ça ko apporter loko moko te et ça ko bakisa loko moko te et ça peut ko lobela biso eloko moko te kotala pe ko mona grandeur ya lit ya bitumba biso buni na kati ya mboka oyo pendant 37 ans le to komi na pouvoir boye la rabiso avec vos distractions à sex tap. Vous ne voyez pas que c'est une façon de distraire les gens? Ouais, distraction. Monte que ça comme on président au cadre moi azali à partir que ça les lora bon ça moi bien. Mais n'ayez que ce sont des montages pire et simple montage tout fait. Mais je vous dis parce que tu yebi batwana bazali makasi na commenter makambo. Ces gens-là sont très forts à ce qui concerne les montages, à ce qui concerne Yakobakisaka makambo pour distraire les gens. On appelle ça passer le temps. Ndeko mukuna basala kienini.
ba memaki mukuna na ba montage ezanga tina o lelo kotsaki ndeko mukuna na prison centrale makala mais lelo oyo alakisaki ki innocence na ye ndenge bimaki libanda mais alobaki ke makambu oyo e ba sex tap na nusilité alobaki yango clairement yango tole to moni retomber dans lisusu na nzela ya mwana mboka Jean-Marc Kabundi avec des montages moko purement sur c'est certain komona ke loko eza monté mais soki ba kobundisa mwana mboka Kabundi babundisa à travers argument solide oyo ko prouver que non oyo nini eza kosala que non bango babundisa ye par rapport ya argument ye pe ba ko répondre bona nzela argument mais tant ba komi ko lemba argument ba komi ko pousser biloko moko ya sanité ya bo job ya bo soto oyo ezali à la bonne merci ya liboso ba Congo man ko lakisa yango même pas kotalisa biloko modèle wana eza komona ke façon d'être na bango ndenge na bango lolenge na bango bazaleli nde ba se comportaka modèle wana eza biloko bango mo basalaka balembi yango lukule bomama na kuku bakomi kotiaka yango nde na komekaka yango batu eza pelo biloko koka ke pati malanga somi ba congolais ba memi pe na procédure wana pona toujours ba vérité obiso dako bimile tota ko lobelaka bango tota ko talisaka bango na tanyo surtout oyo baleki na mboka oyo avec bozoba avec ba sanité avec bozoba oyo za kotalisa que ce sont les hypocrites les scribes les pharisiens et les sadducéens ba kokosa biso na ko distraire biso ndenge basalaki na mwana nzambe Jésus-Christ de Nazareth avec aussi a moi ateyi wa message akei nango na ndenge longo bani tala ba scribe na ba dupe na ba pharisien ba lobaki ke non mission oya yaki na yango eza ndenge moko te eza pe na ndenge sengelité nzoka nde yaki na mission ya solo yango toyebisi bango ke na bitumbo toza kobunda la majorité ya ba politiciens congolais ce sont que les hypocrites les scribes les pharisiens et les sadducéens. C'est que si tu pas des montage, pourquoi Kakande Bolobara qui est un montage alors que peut-être que c'est pas réel? Maman Langai na koebisa yo ezali montage. Réalité za modèle on a te. Maman nini bango bakomi ko bundisa mwana mboka Jean-Marc Kabundi. Tout ya photo na vidéo na ya Jean-Marc Kabundi. Mais tout est possible na ko sala ba montage na ndenge nyonso tout. Tout est possible. Ngana likambo na ebite nga balandaka nga bitu lokwa mona betando ike batu balandaka nga na nzela media bakozwa pe moto anga image wanga bakosala nango pe montage na ndenso balingi parce que technologie a déjà développé technologie to comme na lelo tout est possible mais ezande soni parce que pati malanga soki boko combattre ne ki mona mboka Jean-Marc Kabundi bo combattre à travers ba argument solide oza ko talisa que non tala place mbebe zali place na bezali mais soki boko ko kende ko combattre à travers ba sex tap bo moni que non ya solo boza mukie boza pamba poussière na miso ba Congomani par rapport ya ba argument au botiki comme ba argument solide valable ou ko convaincre le peuple congolais au lieu que bokoma comme biso ba njela ba sex tap ça n'a rien à voir non événement mayele za na kati ya mwana mboka Jean-Marc Kabundi et kotika la kaka mayele waye et ko perdre yango te et ko kende nulle part par rapport à expérience za na yango o nyoso bodo ki nangwana eza ba échappatoire et de distraction nous sommes et nous resterons derrière mwana mboka Jean-Marc Kabundi par rapport à vision na ye o za na yango par rapport à sa bravoure par rapport à kibo capacité na ye o azaka nango pona koyeba na kolakisa ba Congomani ke non pouvoir eza bino bo bomba yango bo batela yango bo protéger yango pendant longtemps ndenge alobaki nous sommes au pouvoir aujourd'hui demain et éternellement. Moni Baimboka ya Nangambu ya Lamuka prévient il est hors de question d'envisager l'élection du président de la République au Parlement. Je sais pas mon Amboka intervention de Koroza Nini par rapport à Maloba aussi ko Utanangambu Lamuka. Mais likambo tali ba élection tous assurés certains que to bunda bitumba pour que to komana pays où ils allaient démocratiquement où ils kopesa accès na nzela ya suffrage universel où ko luka moya ko la ki ça été Congomani nyo surtout azala censé ya ko manifester o yetali volonté na ye démocratiquement ya okende liboso na irne ko pona o ya ye dirigeant ako diriger mboka ya biso Congo mais lelo boni to kenda kina o ezali nzela ya maponami o etali sa biso to kenda ko pona o ya biso bakambi ako diriger mboka uta 2006 to kenda ki obena ba élection quand bien même en 2006 ba élection qui bien respecté na o etali procédure il y a des tours mais to comme en 2011 bidongolo miso mitima likunduka kakimutema munene na lokoso ya kozala kaka ngwende ya kibokonzi bakei kosala mbinga bango pona koyeba na kolongola ba élection na nzela ya detu et comme na tour moko to boite to kendaki pe na 2011 ba élection la procédure bango balingaki ya tour moko après wana to ko na 2018 na ba élection o lelo sali ke non nini comment dirais-je na ba élection o lelo sali ke to kende na transparence na ba élection o ke crédible na ba élection oyo et même biso alternance pacifique o la kisi ke passation de pouvoir et salemi na nzela ya président
entra na président sortant oyo etikala kosala na mboka oyo te. C'est grâce à baélection oyo bakongomani bamanifestaki volonté na bango à travers urne. Boni tokendaka na baélection na nzela ya baurne boloba keno elongwa na nzela ya urne mpona kopona mokonzi ya mboka ekoma baélection moko indirect na bagrand électeur entre autres badéputé nationaux na basénateur nde bakoma kovote tata mokonzi ya ekolo. Mais wana ezali litopie, wana ezali imbonglio na koyebisa me na kobombela ote mama wana bojoba na bosoto balingi basala kati ya mboka oyo yo bosani bujoba oyo badéputé na basénateur basali na kati ya mboka oyo basénateur omona lelo bavota bango wana à travers badéputé provinciaux kanyaka etambolaki kanyaka nde etambolaki kanyaka nde ezwaki place wango après avoir okende kopona bango bongo bato bapona bango na nzela ya kanyaka mpo bapona tata mokonzi ekola dirige mboka oyo yo kasi bakoleka na nzela nini bakolukaka bafaire circule kanyaka bamema biso na badistraction te bango balobi ke peuple alingaka bango soki peuple alingi bango batika biso na voie normale ya baélection crédible oyo peuple ya komanifeste volonté na ye na nzela ya urne kopona tata mokonzi ya ekolo jamais mokolo moko na mboka oyo ekokokoma d'une manière indirecte tokosalela yango te mpe tokolinga yango te mosolo ezangi na kati ya mboka oyo kongo te mboko etondi na kanyaka na mosolo ebele tolemba koorganize baélection na présidentielle na mboka oyo mpo na nini kolinga komadue vérité mpo na koluka moya kobimisa lokuta nde ezwa place lokote ekotikala kozwa place na mboka oyo te baélection ekotikala kaka na voie normale na voie oyo ya urne bakongomani bakokende kopona bango badirige mpe bakobanda kodirige bango na ndenge elongo bani procédure balimba mema biso na élection indirect tokolinga yango te tokopesa yango accès eleka te mpe ekotikala koleka te soki bango baza na makanisi wana bakende kosala yango na bafamille politique wa bango mais batika kopropose yango devant bakongomani te parce que kongomani oyo andimi sacrifice suprême kongomani oyo andimi kokufa pour que démocratie soit place na kati ya mboka oyo même mokolo wana bokoluka mayebola musa lisusu kondo Etienne Tshisekedi aya koyebisa bino keno namoni mitu ya bino etondi na mabanga mpe na bojoba nakobosana te babosi nango bazwami na ngambo ya Angleterre na kombo ya Papi Kelly na Rifin Kisombe oyo bazalisa chaîne ya kati ya Tindika télévision Bénédicte Mwanza de partout depuis Londres motema lida tango na bosani opete je makindele depuis Majestat pe na bosani ote mwana mboka tomoni valorisation ya apport ya Boma Matadi ezeo s'achever kala mingi te tomoni tata ekolo azali ko penser nango parce que tomonaki mama Denise la première dame asile ko sa descente na ye na ngambo ya Congo central tokomeka kozwama maloba par rapport ya port ya Boma ndenge na Matadi ndenge zo luka ebanda déjà kosala musala. Merci beaucoup. Tolobaki yango tata mokonzi ekolo si annonçaki yango ouvertement likambo itali ba port illégaux. Alobaki faut bazwa ba disposition liboso na ba port illégaux afin que responsabilité ya onatra ezonga wa maboko wa ye o ezali société à l'état congolais oyo azali numéro 1 na makambo etali ba port nyonso eko ingela ko kati ya Congo awa bango na tango bango ba uti ko diriger mboka oyo ba komisaki ba port wana nyonso tout privé et comme d'une manière privatisée na ndenge wa bango eko tsaka mbongo eko tsaka bakanyaka na ba poche wa bango ba mbongo wana nyonso tout au lieu que ezwaka un peu une part la responsabilité na niveau ya onatra azali responsable ya ba port nyonso eko ingela kati ya Congo bango balingaki yango teta mutema mabena mitema likundu bino boye kotsala ba port wa bino sans pour autant tenir compte na mokonzi ya mabele oyo atali ba port nyonso eko ingelo kati ya Congo ezali nde onatra nyonso wana pona ko privé onatra ba opportunité na ye na ba responsabilité na ye mais lelo komona mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi on a pese sur Longonia na mokako swa kozangisa te ko kanisa toujours souci ya ba Kongomani alobi il faut responsabilité onatra ezonga na maboko ya onatra il faut tozo ba disposition sécuritaire pona ko yeba na ko protéger onatra par rapport ya ba port nyonso illégaux oyo e fonctionnaka d'une manière officieuse na ndenge longo banite pona kopesa part ya responsabilité ya finance tope ya makoki oyo elongo bani na kozonga okati ya fonctionnement ya ba responsabilité onatra et lelo oyo tomoni quand même part ya responsabilité comme kozwa place ndenge moko tikolo bananzela Matadi komona ba port mususu bandaki ko fonctionner d'une manière illégale kopesa accès na ndenge longo banite bazui ba privé ba part responsabilité onatra ba pesi opportunité na ba port bango privé et comme kozwa part responsabilité nyonso tout ya ba marchandise ya ba disposition na o etali onatra mutabanda kozwa contrôle wana nyonso tout mais lelo tamo konze kolo atali pe amoni que non place onatra a simbi responsabilité place bana Congo nde babatami onatra ezali société moko ya munene okati ya mboka oyo
oyo esala pe ya mineno kati ya mboka au Congo. Mais lelo oyo babosana lelo valeur ya onatra, babosana lelo pas de responsabilité onatra, nyonso wana kaka pona ba intérêt na bango personnel égoïste. Oyo bango moko balinka ka balia ba s'enrichir na basi na bana bango, ça pour tenir que mboka oyo eza ba congolais nyonso tu. Yango wana to encourager lelo moko ya malobata mokonzi ekolo ndenge ekomi kolata nzoto pe komi kozwa place wango. Mwana mboka ndeko Pati Malanga tomoni bourgmestre ya commune rurale ya Minembwe azali ko soutenir tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi par rapport ya malobato pe makambo ya sile ko sala par rapport ya kimia ezonga na ngambo ya Minembwe tokozwa mwa intervention na yo toko bakisa nini pona affaire Minembwe. Merci beaucoup mon mboka. Likambo ya Minembwe ezali dossier moko ça datait pas d'aujourd'hui. Ça datait longtemps depuis un certain le 13 juin 2013. Na mwana mboka oya signaki décret wana matata ponyo sous l'impulsion ya mwana mboka sénateur Avinde Kokabila mutu moko bungi yango te. Pe à cette époque là mutu azaki ministre intérieur ezalaki Richard Mouyesh. Zinga na ba député belo bazol gangole batia munoko baluka ba misa biso ba congolais lokato yebi ba réalité mboka ote aussi longtemps que toza mieux informé ko quand même bango bazako siéger na niveau parlement kuna. Basala bo sambulu ya bango na 2013 pona koyeba na ko approuver décret ya mwana mboka matata ponyo pona koyeba na kokomisa Minembwe commune rurale nana ngo bungi yango. Et après avoir ko sala eloko wana ba yeba ki na kokende déjà ko za ba disposition à cette époque mutazaki gouverneur Sud Kivu zaki mwana mboka Julien Paluku oya yebi ba disposition surtout ba yeba ki na kozwa wana. Mais kotala lelo oyo bandeko ya biso ba ko ingiro kati ya Minembwe lelo soki réellement ba benga ka bango soki ba banyamulengi biso na mboka oyo tokoko ba vrai dire to yebi moko ya ba tribu banyamulenge te na mboka oyo baza banyarwanda to bana ko benga bango banyarwanda. Ce n'est pas pour être ton konjekolo yake na poto ya ngoma Belgique ya lobi bandeko baza banyamulenge ba bandeko na biso non to boy to ba bandeko na biso parce que ba yaka awa avant indépendance baza ndenge moko na bazombo ba yape awa avant indépendance ba fanda pe bazombo batsomba ki mapa na barumbu au commune Kinshasa par-ci par-là ba fanda ki pe na kimia bango pe banyamulenge wana baya bazaki banyarwanda baye na mboka oyo bafandi batongi basali tout koso na nzela est kuna bafandi likolo ya montagne wana mona kanya mulenge wana za montagne bazo babamba yango kombo mona babamba banyamulenge na po bafanda likolo ya montagne na biso mulenge mais toyebi tribu wana te mena ko fanda bango il fallait bafanda kimia ndenge bandeko ya biso bazomba bafanda kimia bango babandi ko seme ba trouble après indépendance mwana mboka Joseph Mobutu ayekolo bana bandeko nyonso to bauteli bana mboka bakota Congo bafanda après indépendance baza censé bango nyonso akozwa nationalité zairoise à l'époque nde bapesaka bango nationalité mboka biso mais la nationalité congolaise selon constitution biso lobi ezali individuellement okozwa yango na ensemble te na lisanga te mais bapesa bango ngo nzela lisanga donc ezaki pe na procédure moko respecté te mais na sima bango kozwa nationalité congolaise bafanda kimia basala makambo bapela kimia ba respecter mboka biso ndenge pe bazomba respecter mboka oyo jamais mukomoko ko muzombo kuna komi koloba o bafai na ba Kongo wa o abotola swati village ya Madimba to abotola village moko ya Kasongo kuna to ya nini jamais mais oto abotola moi une partie à Tiela popo kabaka jamais mais boni bandeko wana o le babimba ba nyamulenge ba komi ko zo para responsabilité na mboka oyo ba dominer biso moko ba kolomboka pour bazwa contrôle soit na ba ville moko boye oyo pe na procédure eza même respecté te yango lelo bomona kike tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akeye ngumba Belgique na sima waye mwana mboka Ruberwa ayebi na kozwa oyo etali document oyo kopesa accès à kobima pona kokende koyeba na ko installer soit disant bourgmestre oyo akoyeba na kopesa accès na commune rurale oyo ya Minembwe mais procédure wana est-ce que ça qui respecté est-ce que procédure wana tata mokonzi ekola zaki saisi na wana ndenge longo bani yango tata mokonzi ekola zongi kola na message na ina nzela ya mboka ya biso ya ngumba ya Goma kuna alobi clairement que non ngai na yebi eloko wana te. Donc cela veut dire que non, Ndeko Ruberwa a joué les devants en complicité na premier ministre pour repasser ordre de mission ko kende ko sala likamomoko oyali contre volonté du peuple congolais na contre volonté ya mokonzi mboka. Tata mokonzi mboka état que diplomate qu'il est, état que vrai patriote nationaliste, tango ki likambo wana a réagi ça qui était na ndenge ya kibosoda pour na koloba kena likambo ndenge na moni yango, il faut na yeba ka ko nyatambala moko gbe te.
tata mokonzi ekolo azalaki na bareserve alobi ayamba baautochtone bakolo mabele ya minembwe aswana bango baresponsable ya kolo mabele minembwe batindaki badepute wa bango provinciaux bakutana tata mokonzi ekolo basoloni ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi alobi na bango bolobi nini mpona makambo oyo eleki na minembwe balobi toza kontate na eloko mwana mboka Ruberwa asali tango bango baboye eloko wana tata mokonzi ekolo aprendre acte mbala moko alobi ke nayebi na koinstruire na vice premier ministre ministre intérieur Gilbert Kakonde ayeba na kosursoir dossier wana pour que eyeba lisusu na kokommettre anomalie moko to kati ya mboka biso jusqu'à ce que atinda baespère mais baespère wana bakozala banon originaire ya minembwe bakokende kuna mpona kosala traçage bayeba na kozwa contrôle ya etandi nyonso minembwe bayeba na koyeba na kilométre pe koyeba na koyeba kozwa contrôle yango pour que bayeba na kotala soki eza na combien de kilomètres carrés après avoir kosala ba étude wana nde bayeba na kozwa ba disposition oyo ekosala ke bayeba na kopesa rapport moko oyo ekozala vraiment na ndenge elongo bani pour que toyeba na kotala pe komona nini bakosala mpo na mboka wana ya minembwe mais procédure au moins na mboka Ruberwa akendaki na yango il y a un peu la main noire moko batami na se wana toza d'accord te ndeko Ruberwa soki réellement vous allez vraiment na mboka Congo vous devez vous réserver et se comporter comme tous les Congolais mais soki ozana yo Congolais te c'est le moment yango ya ko prendre ba disposition na yo parce que to yebi Ruberwa aya comme réfugié na nzela ya Lubumbashi soki bakobombela bino la vérité tenga na koyebiso vérité Ruberwa aya na mboka oyo comme réfugié aya kobondela ayaka comme étudiant aya kotanga na université ya Lubumbashi tango aya kotanga aye koluka moyen ya kobondela pour que bayeba na kopesa ye moko ya ba nationalité ya mboka biso Congo mais est-ce qu'il y a zaki vraiment congolais pour tolo bato tozonge pai est-ce qu'il y a zaki congolais na yebiso ke mwana mboka Musée Laurent Désiré Kabila aya na mboka oyo elongo na AFDEL waye majoritairement zaki ba Rwandais na ba Ougandais na koyebisa yo atiela biso ba chef d'état-major na mboka oloko ba James Kabarebe atiela biso ba ministre affaires étrangères oloko ba Bismakara batwana ba yebi to tunaka tango kondo Etienne Tshisekedi atuni Laurent Désiré Kabila abi bato yo na bango baza bandeko na biso yoka Kabila baza bandeko na biso abi papa bazolo milai oyo na kotelema bayeba kotelema tende papa na ngatelemi bango batelema lokola o babenga papa nzange nde bayeba même kotelema baza lokola bato baza mikuwa oyo tengila okati ya mabolongo ya biso oyo mais lelo komona bato modèle wana bakomi kozwa le devant ngana comprendre ke bato baza ba étranger ndenge nini James Kabarebe atelemi na ngali akena ngali malikuwa zaki chef d'état-major amoni ngambo ya Brazzaville eza mboka ngele mboka bapaya aza koyebisa ba collaborateur wa yebi mais kisasa yango na butu awo nazomona na ngambo pe kuna eko ngenge kitoko mais na ngambo wana eza commune nini tala Brazzaville James Kabarebe atuna eza commune nini mais ngala lobi mais moto modèle est-ce qu'il y a congolais ya solo pour azotuna mboka bapaya Brazzaville eza commune nini to comprendre ki de no bato babe bakoti na mboka oyo mais kozonga bango batika mboka biso ezaki problème yo yebi yango mais na kokende bango misu batikalaki e ba batikali wana po bayeba na ko se comporter lokola bakongomani tala biloko bakomi koluka yango na yebi sio de tata mokonzi ekolo asirsoa makambo ya minembwe ekoleka te pende Ruberwa doit se justifier na niveau de l'Assemblée nationale ayebisa biso pourquoi il est allé trop vite en besoin ya koyeba na ko installer ville ya commune ya Minembwe comme commune rurale apesa biso quand même soubassement oyo esali ke ye akene ko s'exprimer pe akene ko installer commune wana modèle wana parce que toki déjà ambassadeur des États-Unis ma Cameroun ayebi déjà ko sauter aye premier pour la koloba kenga na kendaki sur d'ordre humanitaire na kendaki ba makambo ba installation ba commune rurale te mais la grande surprise na moni ndeko Ruberwa ba commune ba installation ya ko installer ba bourgmestre ya Minembwe pe d'abord ils ont la compétence na yete état que ministre de décentralisation ya ko kende na ko installer pe ko nommer ba bourgmestre ils ont la obédience à Mokonzi Ekolo ya chef de l'état en collaboration avec ministre intérieur kota la pe ko mona ke ndeko Ruberwa a komi ko sauter borne a komi ko toucher ba responsabilité o dans la compétence na été et to moni pe to tali ke mabe e komi ko kota tata Mokonzi Ekolo mona mboka Félix Antoine Tshisekedi moto na boanya pe na mayele fungola miso parce que banguna o to bandeko kasaba ba Kongomani njoka ne baza ba Kongomani te yango mo to lingi il faut recensement na identification ça ma vato ki na ba élection 2023 soki te mabezali
kopesa accès na élection en 2023 boité ça pambate to moni déjà que non ba infiltrer ba nationalité douteuse ba ingelo kati mboka o na ndenge moko ya mabe oyo soki to tiki bango na sima mikolo to ko vivre makambo ya Lesotho au kati mboka biso Congo. Mboka Pati Malanga, tout le monde peut l'espoir revient chaque jour na ngambu ya parti ya INC, tout le monde député cadre député national moko Amato Amato Bayou Bazire, on peut dire, à Sili Koloba était la République en ces moments a un vide se fait ressentir dans la gestion du pays. Donc, nous espérons que notre leader va revenir à sa libération. Merci beaucoup. Na seki suma mokeko ka malobe uti na au cadre ya INC koloba kelelo mboka ezali vidi pona komona ke leader bango ko ingira te okati ya ba institution mboka biso meza pasina mawa. D'abord likambo leader wa bango na lobaka ngo butu lokola mo likambo ndeko bona mboka Vital Kamerhe eza ko engager tata mokonzi ekolo te Félix Antoine Tshisekedi. Vital Kamerhe azana compte à rendre na l'état congolais. Azana likambo te na tata mokonzi ekolo. Dossier Vital Kamerhe ezali politique te na dossier moko juridique. Vital Kamerhe ayeba na kotia maboko na kanyaka wa l'état par rapport à misala ya 100 jours. Par rapport à misala wana elongola bandeko mususu oyo bazalaki na complicité wana oyo esala ki loba se retrouver au kati ya prison biso makala. Bango nyonso ne bayebi ke soki réellement bazali na bango ba innocent na makambo wana na niveau à premier degré ba condamné qui est 20 ans de prison. Ayeba ki na ko interjecter appel. Donc c'est le résultat et appel ceux qui ba koloba nini pour que bayeba na kotala pe comme on a ceux qui réellement azali fautif na makambo ça qui va condamner 20 ans de prison au lieu que ba koma comme makayango lokola affaire moko politique. C'est faux et archi faux. Ndeko Kamerhe azali donc un homme respecté na mboka oyo par rapport à la responsabilité oya sima na mboka oyo to lingaka kolobela likambo na mingi te parce que eza likambo ya justice eza affaire moko politique te autre memango ba discours ba midi à 14h laisse tomber Mobutu asala 32 ans mboka oyo ebele balaba ke so Mobutu akei Congo ekufi à l'époque parce que misu ba monaka Mobutu akomaka lokola nzambe po ye moko mibengaka kukungwendu wazabanga pese seko mais après avoir okende wa ye Congo tikala ka Congo mona mboka Laurent Desire Kabila to bengaka ye libérateur à Congo ayaki asalika misato na sima ya mbula misato wa ye ayebi na kozwa nini ya kozonga sa molimo ya pa ya kolonzambe pe Congo etikala ka Congo mwana wa ye Joseph Kabila a dirigé mboka pendant 18 ans misusu balobaki ke Kabila totondi ona noté misusu balobaki ke Kabila ou rien misusu balobaki ebele à part Kabila mutumusa obongisa mboko azate mais lelo yo après 18 ans Kabila kei pona otesa keno Congo eza ba congolais yepe aza congolais ko ba congolais surtout soki akwei na mbeba akozwa etumbu aye longo bana na mbebo ya kwe awasali mais soki azali na innocent ki innocence na yego bana koyebana mais bayeba ke Congo oyo eza ba congolais nyo surtout eza ba n'importe qui te balobaki ke intel soki azate Congo ko marché te Congo ko avancer te c'est faux et archi faux parce que Congo eza ko fonctionner normalement na ndenge ba Congo man baza ko linga par rapport ya o baza ko kanisa na tamo konje ko ndenga prometaki bango pendant campagne wae akozongi sa sourire au kati ya minoko ba Congo man yango ne ba Congo baza ko zila. Dossier Transco to moni pe na ngamba ya Transco mo nous ezali ko sala makuna par rapport ya détournement moko tozo ko salami na ngambu ya Transco kuna na ebite mo na mboka soki okoko ko intervenir par rapport à détournement o salami na ngambu ya Transco. Merci to ka ile ngambu ya Transco mais ngapo na ngamba makambo ya ba entreprise ya mboka oyo na lobaki yango pe na ko continuer ko loba yango malgré na na ba réserve po zo sangane motema passe na mawa likambo ya ba entreprise ya mboka oyo na lobaki na tamu kunje ko mo na mboka Félix Antoine Tshisekedi que il faut baye bana ko changer ba administrateur ya ba entreprise nyonso public ya mboka biso Congo ba changer bango nyonso parce que majoritaire ya ba administrateur nyonso tu ya ba entreprise publique ya mboka biso bazali batuna mayele mabe oyo batondi na moyibi ya kanyaka wa leta pe batoni na lokoso ya mbongo pona koyeba kotoni sa benga bango ko bala babasisa kotonga ba immeuble ko sala ba folie okati ya mboka biso Congo et lelo oyo na pouvoir mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo ezali basé sur état de droit ce total état de droit ezali orienté na démocratie justice progrès social na instauration ya état de droit et le principe wana pour que état mola malamu il faut que la biso
batu ya sika les gens modèles batu babunda liti oyo akondo Etienne Tshisekedi bayibi souffrance na douleur ya liti oyo ebele bandima ko sacrifier ba vie na bango pour que Congo lelo koma lelo ndenge moni alternance esalemi et toza na bosenga na jare ya batu wana et batu wana bazali bayebaki kozala fidèle parce que baluka ko débaucher bango na régime ya ndeko Kabila pendant longtemps mais atikala ko réussir batu modèle wana parce que bandeko tamboka na philosophie ya kondo Etienne Tshisekedi et batu wana neto na besoin na bango ba pesa bango ba poste ya responsabilité parce que ceux gars to continuer na bidongolo miso mitema likundu ya FCC otondimi ko sala bango coalition otondimi ko coaliser na bango pona koyeba na koluka moyo to tambusa mboka ndenge longo bani mais to moni ke ba mitema be parce que baza kolinga ko singa mokonja ekolo te pe to moni ba administrateur o batondika na ba entreprise publique lelo bazaka ka bandeko ya biso FCC mitema bango toujours etondi likundu mitema bango toujours eza malamu te bazolinga toujours kimengelo kata Congo te vous pensez que batabo ba osala malamu tant que tata mokonja ekolo ko changer batu wana te na koyebisa ona o etali ba administration publique na ko marché ba mote nga nazali na ngambo tata mokonja ekolo mais nazolo ba bosolo na kokosa yo te manga journaliste eloko moka malamu ko ingelo kata Congo ko zate na entreprise na o etali ba entreprise mboka biso Congo ceux qui changement salemi te eloko moka malamu ko zate il y aura toujours des détourneurs et des détourneurs. Mboka promesse oyo tata ekola pesaki ya ko s'installer na ngambo ya Goma to mona ezali ko sala moi polémique na réseaux sociaux ndenga lobaki a ko s'installer na Goma. Merci beaucoup ko installer na Goma tamo konje kola lobango lelo te tamo konje kola même wuta campagne waye alobaka ke na ko soki na comme lelo mokonje kola Congo na ko sala tout même na déplacer état major général et ba ko koma na ngumba ya est ya biso précisément na Beni pe alobaki wana ngai moko na kosala effort na tonganga pe résidence na fanda kuna bande kwa biso est pona koyeba pe kozoma temps ya ko comprendre moko ba station za kolekela bango et lelo ko kende ya Goma alobi yango ouvertement na point de presse waye pe ayebisi yango ouvertement na ba couche nyonso tout politique ya mboka biso o baza ko vivre précisément na ngumba est que naza ko bongama na sima mikolo eza koya na kofanda bino kuna ata pendant 6 mois. Et de cela qui prouve que non, azana souci en bokaye, azana souci pe kimia e ingelo kati ya ngumba nyonso a Congo parce que ata oza kolia, ata oza komela, ata okolala na soki na ba gratte ciel, mais tant que soki kimia eza kati ya yote, yeba ke nyonso wana oza na yango comme bozibo mengo, eza pamba. Omwe bandeko biso est lelo yo ata ba kolia ba komelaka tant que kimia ko ingelo kati ya STT na bombela ote mama ngai kimia le kinyonso nyonso tu ba kosala daga pamba. Yango tamo konje kolo alobaki ke na pouvoir ayete pour na kokundaka bibembe na pouvoir ayete pour amonaka toujours ba guerre à répétition. Yango na ko biso de la minute oyo to neutraliser déjà ba force ya ba rebellité. Ba se mara trouble est kuna za ba groupe ba bandi. Il n'y a pas la rébellion à l'Est, il y a que les troupes de bandits. Et nous avons besoin de neutraliser déjà une grande force de troupes de bandits. Il y a Est qui nous avons besoin de groupe Moko, il y a Ougandais et Rwandais. Mais bientôt là déjà, tu repérer, tu identifier. Nous avons parti malanga déjà, nous avons enregistré même combo ya Congo man, Congolais. O bazali ya complicité na ba Rwandais na ba Ougandais pona ko massacrer ko bomaka bande ko abiso na est pour que ba ko s'enrichir sur le sang des Congolais. Batonga ba building na ba immeuble. Na za na ba kombo na bango ba. Mboko ba ki reciter ba kombo. Ko tanga yango na mission prochaine. L'autre faut pas le bec à rota. Yango na mission prochaine. Na za na ba kombo na bango nyonso na ko tanga moko te. Na za na ba kombo na bango na ba vidéo na bango. Baza ba Congolais pe baza Kinshasa awa. Bazo kosaka biso ke balingi ba Congolais ndoka ne balingi ba Congomanité baza batu o baza ko collaborer na ba Rwandais na ba Ougandais pour na koyeba ko massacrer ba Congolais pour que bango ba s'enrichir sur le sang des Congolais à travers la minéraux ba koyeba ka butu lokola moyi naza na ba kombo na bango nyonso na izala pe na ba vidéo na bango nazo ke nekotika vidéo na ba kombo mususu na niveau ya présidence nazo zo pe mususu na ke nekotika na niveau ya ministère intérieur une partie na nazo kotika na yango o na koleka na ya ki na ba étranger pour na koluka ka ko s'enrichir la pe komona ke no bitumba ya est ba o bazali ba auteur compositeur ezaka ba Congomani en complicité na banani na ba étranger pour na koyeba na ko s'enrichir mais ba ebake et surtout identifier bango dans 2 semaines awa bibundela makasi ezako ya mama ezako te ngumba États-Unis d'Amérique ezako ya et ko za installer précisément na est kuna iskata mo konje ko la ko za na Goma wana pour na koyeba na ko za contrôle ya malamu pe na zako assurer mama na ngai tata mo konje ko lata souci ala tisa etake papa o za ko mona kenda ko ye kimie ko ingela te butulo ko la moi na souci wana lobika kendo fana bana wa ye kuna pe pour à partager moko ba réalité ba za ko lekana yango na assurer que na ba amibu eza ko yaka
ba Philistin o ba konyokola ba ndeko biso este to komona ka bango lisusu te pe kimie ko ingilo kata este libela wa libela. Mwana mboka tokoshite na moi question o tomoni rentrée scolaire ezongi mais ezoyo kana non vraiment pena makasité mais tomoni pe na 52e réunion ya sommet ya conseil de ministres tomoni le gouverneur de la banque a fait part de la situation que les francs congolais est resté stable face au dollar tokoluka kozoma maloba par rapport ya 52e sommet o esi ko salama na engumba Kinshasa. Merci beaucoup. Tomoni rentrée scolaire et Salemi, quand on est prévu que un certain le 12 octobre, on va à l'école. Bien sûr que Salemi avec un engouillement totalité, mais rentrée scolaire et Salemi. Et dans toujours à Bongo. Dès le premier jour, semaine, Balabakendara vraiment. Kela sina ndenge longo banité mais ba simene ko yakuna ba kozongela ko kende na ndenge longo bani parce que la minute na ko yebisa yo mama ngai biso ba pati malanga o totondi na sai parce que to ba papa ya bana mwambili boazomi na bana ko tangisa bana na délestage ane oyo bana mi bale misato bakotanga misusu ba pemi ane okuna pemi bale misato bakotanga mais grâce à boye ya tata mokonje ko Félix Antoine Tshisekedi na pouvoir a elingai ko respecter kaka rien que constitution. Dans l'article 43 de la Constitution, on a une gratuité enseignement. Au moins, on a fait que respecter. Et puis, si on a quand même pifonné un sengo, il y a quoi la cause ça bana biso nyoso. Na zongi si bango nyoso diku na njela l'école. Ba ko futa ni 1 euro ni 50 francs ni 10 francs. Et ça déjà un sengo. Le nom grâce à gratuité, il y a eu plus de 4 millions et quelques enfants au bazongi à l'école. Déjà encouragé et à féliciter. Le reste, monsieur, c'est tellement kambuya. Il y a salaire, il y a NI. Non payé, bazako décanté d'ici mois d'octobre et novembre. Il y a au moins 42,2% déjà. Il y a mon solo oyo. L'État congolais a tient à disposition. Il y a ministère, il y a EPST et l'on a syndicat bango pour na ko régulariser citation ba NI na ba non payé. Bako sayote to kutaki ma be makasi na ba niveau ya institution nyoso mboka oyo na makambo ebele et mais kotala pe komona bolinga ta mokonje ekolo ayebi quand même na combinaison gratuité enseignement bien sûr baza ko combattre yango mais eza déjà réussite totale to yebi ba ko combattre yango ba bidongolo miso mitema li kundu o baza na ba école na bango privé o balinga kaka ko futsaka ba tata bato mosolo motuya pour que bazanga kama koki ya kotinda bana bango njela l'école yango komona lelo gratuité et sali que le makambu ya bakulu na e diminuer ba fazer ba diminuer mboka biso ba délinquant du juvénal ba diminuer mboka biso et comme ko ça bango mitema li kundu mitema minene mitema mabe pour que ba koma koluka moya ko combattre gratuité mais ba kolonga te gratuité c'est une place na yango muto ko combattre gratuité eza lokola combattre ne ba kongomani et biso ba congolais auto lingi lelo to sepel na gratuité o esali biso ba pati malanga ke bana bana ko tanga na délestage lelo bazu grâce au kende bango nyo sonjela l'école yo soko combattre gratuité okokuta na pati malanga nzela na yo et na komi pe bientôt na bando tanga ba kombo ba promoteur nyo surtout o bazana kata gouvernement Félix Antoine Tshisekedi o bazana ko combattre gratuité na bisa na mission prochaine na retengelo ba kombo ba promoteur wana nyos. Fidèle internaute, comme vraiment kokoma na suka émission ya biso mwana mboka pati malanga toko meka kozwa mo de la fait puis pona ba baza pour so kota contact no bozonde. Oui, merci beaucoup. Na bande konyo surtout ba diaspora ba kolanda biso na mikili ngele pe ba Congo manyo so ba kolanda biso ba différentes provinces mboka biso Congo. Ngai ba bino pati malanga numéro nga téléphone ezali plus 243 965 47 62 plus 243 965 47 62. Ouais, dans le numéro de téléphone, boutolo quoi moi vous avez besoin. Il y a kobenga pe ko pesa bino ba suggestion par rapport ya onyo surtout ko tesa bino si Angela etandoike par rapport à l'actualité mboka biso naza wana pe pona ko répondre bino. Mais na ko yebisa kaka na ba diaspora nyoso. Na ba Congo mani nyoso. Oh ba perdaka espoir pendant longtemps. Ba perdre le souci espoir te. Ba perdre le souci espoir te parce que la minute oyo arrivé moi na mboka Félix Tshisekedi aye wana pona ko sala tourisme te ngwanda kibokonza aye wana pona ko répondre na besoin pe na posa ba Congo mani nyoso tout. To lela ki biso surtout pendant longtemps, to s'inquiéta ki to s'ensoucia ki. Te bi ke boye moi na mboka Félix Tshisekedi akoyeba quand même ko pangusa pisoli ya biso. Oyo banaye ko tanga butu lokola moi. Pe na koyebisa ba Congo mani nyoso tout
toyeba na kotia ta mokonzi ekolo nzela mabondeli pe toyeba na kosimba la main de la main parce que balobi l'union fait la force bao nyonso babidongolo miso mitema likundu mpona koluka moye ya kotiela ta mokonzi ekolo banzube basende baposo habitabe onzela ye pour que ayeba na korépondre na oyo ezali bosenga bakongomani te bayeba ke makanisi wa bango mabongiso wa bango nyonso tu ezali zero pe ekozala kaka zero bao nyonso tu baza kokombattre pouvoir mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi na yebi yo mama nga Sephora bakosuka lokola tire bouchon na nganda lotoko mais soki bakontinue pe bakosambwa lokola mabumu soki esili glace. Moi, mboka ndeko pati malanga tomonaki na nini revue de presse moko esalamaki na ngambu ya bato oyo to ya parti oyo ya ngambu ya Fayulu ya bato ya Lamuka. On peut dire tomoni Fayulu asili koloba ete ako-organiser marche pona makambo etali makambo ya Minembwe mais tomoni pe susu na ngambu ya UDPS tomoni pe fils Mukoko azali ko s'organiser pe pona organiser marche na le 14 peka oyo même jour na Fayulu pour que ba revendiquer to baboya Ruberwa na Katia et Kinshasa tokoluka kozoma maloba pona yo intervention ezani pona. Merci beaucoup pona ndeko Fayulu na koloba boye. Tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ayebi déjà na ko sursoir makambo ya Minembwe. Likambo déjà tamo konje ekolo si ati yango mupanzi yo koloba ke osalela ngo marche pona intérêt ya nini to pe profit ya nini parce que tamo konje ekolo et si azu déjà ndingisa likolo makambo wana mwana mboka Fayulu faza na ba retenir pe na ba réserve devant makambo susu parce que tangu matata pona signaka décret wana en 2013 ye mwana mboka Fayulu azaka comme député national abandaki ko siéger na parlement wana après avoir ko signer décret wana et là qui prouver à niveau parlement après avoir cause à la prouver à niveau assemblée nationale et qui peine à cause à la liste soumise à la responsabilité à niveau journal officiel et là qui exécuté peut publier le journal officiel hier moi na mboka Fayulu tango wana ministre premier ministre matata pona signaka décret wana ya lobaka konini ya gangaka ya silikaka ya revendikaka le londe oyo pour Monique mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akomi okibokonzi ya malamu ya bosolo pe na ndenge longo bani akomi kozwaka le devant na biloko mususu o ya tikala kozwala ngo le devant te wana ezali leader azali leader to ebite soki leader on ezala nini peut-être yango na za koboya makambo ya tata ekolo Fatibet leader ya nini o mwana mboka Fayulu azali lokola matiti ya fioti azali lokola kwanga ya fioti matiti mingi na koyebisa yo Fayulu azali lokola kwanga ya fioti matiti mingi bato oyo basalaki eke ya vimba ba Jean-Pierre Bemba na ba Moïse Katumbi et si ba comprendre yo moni biloko nyonso yaza ko sala Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba za koloba tango ba uti ko sala passation de pouvoir a bango oyo yena na mwana mboka muzitu omonaki Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba wana pona hotel sa ok non makambo yaza ko sala eza ko engager la mukate eza ko engager kaka be ye moko na kimukema égoïste na kimutema mabe ba komi na yango yena ndeko na Mozitu parce que bazo ça sur politique ya normalité et bande ko bemba na Moïse si va comprendre yango moni baza ko linga ko s'impliquer kala babuzo ba wana te atika ko distraire biso soka ko bima na mo sina ba na bima atika ko kosa ba kongomani ba bima pona ko lobake e to za ko revendiquer comme Minembwe aussi longtemps que mwana mboka tomo konja ko le Félix Antoine Tshisekedi et si à sursoir makambo wana pe makambo Minembwe e ko lekate tata mo konja ko le Congo si a lobby yango ke Minembwe restera pour les Congolais et ko tikala ka pona ba kongomani kino boye ya Jésus-Christ de Nazareth au kacha mokili wa ye c'est que mutu moko te akotikala kozwa même 1 centimètre ya mabela mboka biso mwana mboka Kabila dirigeant mboka o pendant 18 ans o biso ba kongomani to bundisa to menacer kilo latiki pouvoir atikala jamais ko céder même une partie ya mabela biso epa ya bandeko ya bango kuna ya Rwanda to pe ya Burundi to pe ya Uganda kaka lelo o vrai kongomani ya solo Félix Antoine Tshisekedi o azali vrai congolais o to yebi tata wa mama wa bandeko wa nyonso pe lelo ke no bakino Félix akondima ko pesa une partie ma bela biso mama soki bakolinga bala musa konde etienne Tshisekedi ba meka kaka marche wana ezango inutile zango na tina te ya Fayulu marche wana ndeko Fayulu za kolukane ba distraction eza na tina Mukoko eza raisonnable pona fils Mukoko na kobombela yo te ndeko wangai na kobombela yo te fils Mukoko akanisi wa likanisi na ndenge longo bani parce que ndeko Ruberwa neloko asali wana ezali insanité ngai naza ko encourager buzoba ndeko Ruberwa ata mukolo moko te pe na ko encourager ngo te ye eloko ya sali wana ayende ko tumbola ba congolais ayende ko luka moye amona soki biso ba kongomani to réagir saka ndenge nini
bango baza ba provocateur na ba provocatrice na kati ya bango ya siège ya bango ya banyamulenge wana baza ko lukanga ba problème ke soki ba kongomani basiliki apo bakia ko fuka mababela li communauté internationale ozawapi tala lelo ndenge bakomi ko maltraiter ko sala biso to yebelo ko bango baza ko luka mais bakolonga yango te mais marche mwana mboka mfils mukoko aza ko revendiquer pona mukolo le 14 ngai na appuyer yango parce que aza ko revendiquer eloko moko elongo bani parce que to lingi ndeko Ruberwa il faut ba révoquer ndeko Ruberwa il faut longwa na poste wana pe ministère wana ya décentralisation il faut ba sursoir yango soit si bazongisa yango na kati ya ministère intérieur ndenge bana ko ingila depuis kala parce que to yebi ke ministère wana e komi ko yana ba GP na mayele moko mabe mais mama c'est vrai mboko eza ba kongomani mboko eza biso mais tout comprendre te bidongolo miso mitima likundu ba ko uta wapi pona kotela biso banjube o kati ya mboka biso moko mais to sali nini yango na mboka biso moko oyo to lingi to koma lokola biso ba étranger na mboka oyo mais batu moko boye kaka ba pe minoritaire est-ce que biso so to le bito sangana lelo oyo to sangana lelo oyo to so le devant okende ko mais eza pasi nazo kokate ezo salanga pasi na mawa batika biso to fanda mboka biso na kimia to luka moye to mona moye sengwa mboka oyo na arrivé ata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi quand même ba Congo mani bazo moi souffler tellement moment oyo Félix aza ko bunda po chance mingi lokata Congo tellement ba distraction azo me biso eloko Ruberwa salene da distraction pour que a distraire ata mokonzi ekolo makambo nyonso malama za nango passer ba Congo mani e koma na makanisi ya kokenda ka luka ka moye ko landela ka baba ba minembo ko sala ka boy omoni makambo ngo ba ya gana ka pona ko distraire biso na moment oyo déjà makambo malamu ninge salima mais ba kolonga te pe ba kokokate. Maintenant, comme vraiment na suka, merci pour nous ko nyonso bazuli ba ku ya Rolanda biso na kati ya Tinzika télévision. Bon continuer ko s'abonner pe bo s'abonner makasi pe massivement lisusu koleka na kati ya Tinzika télévision donc ko ça là vraiment bien. Quant à moi vraiment, je vous dis au revoir tout le monde vraiment la prochaine numéro na kobo sanate chaque caméraman ngai o azali na sima caméra Marc Luzadio papa normand pe na bosanyote le commandant Patrick Boulabula pe na bosanyote depuis Paris. Bozala wana po na nganga pe na za toujours wana po na bino ndeko azuli bakwa kolanda émission ameka ko partager na moninga o azui ngonga te to pas azui tante pour na kolanda biso na kati ya Tinzika télévision to monene vraiment na mbala sima on se dit bye bye.